Ça me fait du bien. Ma comme bébé cap. Lo am ken ke ba stress mais na linga vraiment to so. C'est pas un problème. Yo yebi ngani na respecta quand même. Je suis là. So to ko pour ça OK. Tu peux éviter bango là. OK. Nora. To pour ça muke wana poto so là eh. Na so na shiri na pa. 2 minutes. OK. Oh bah attends là. On va respecter ma camoufle. Ok d'accord, je suis désolée. Comment ça va le beau quoi? Tu sais, tout ça là. Aux autres quand ça n'y pour la relation. Mais je pense qu'elle a tout ça là. Non, écoute, au moins il y a Attends. non, âge nazo kene nango, ne ni tia vie nango sérieux. Na sina ibisa que déjà ba mama kamba bolingo mo ne bandil ke mutema na ngi na ba problème na plastique. Mais au côté singa na kati ya makambo et je commence à me donner, je dois savoir ma position dans ta vie. Je veux savoir notre relation zo comme à niveau ni zo kende la wapi. Parce que on a tu vois, on a eu le temps de parler de ça. on a eu le temps de parler, mais tu as les points sur les idées, papa. Non, là, maintenant, je dois savoir ma tu m'as position. posé une question. Mais il sait que trop bien que nous en avons besoin au coma stable. Alors, par rapport à ça, je dois te trouver un toit. Je sais que là, c'est ton adresse. Gauche, droite, oh non. Là, je sais que maintenant que ma femme, elle vit quelque part. Une adresse. Mais il dit que on a besoin je veux que ça la stable. Mais comment tu peux ignorer ça? Je ne refuse pas. C'est bien que aux Anglais au stabiliser là, la stable, pas de problème. Mais faut n'aille pas place au bimela, faut n'aille pas place au Vandaka. Parce que quand vivre dans son qui n'aille pas place au Vandaka, tu veux pas vivre avec moi, m'emmener chez toi. Tu me prends une maison, ok. Mais au moins je dois savoir d'où tu sors. S'il te plaît, arrête ça. Ton souci est que tu. C'est Babylon que Didier a ça là. Moi je veux pas ça, chérie. Je veux pas ça. Na lingi biloko te. Po ya to ba jemo bozo sala biso mo ba jemo. Au siliki? Mais oui, bien sûr, fona siliki. Moyo longono kitoko bozo siliki, on te ki longono zo bepsa. Taza sérieux zo. Non, attends. Non, mon bruit pas s'il te plaît. Dans ton souci, écoute un peu, ton souci, tu veux oye besika na fanda non? Mais bien sûr. Mais yana so no muno mo bititi. Yo e besoin mbana. Na pesa ko respect. Oyebi banzela na zana na kala nyoso na kata po na yo. Oyebi nga na ya mabe na kata na Didier na don oyebi ki yankenga na uti na omena kitaka po na yo. Non, franchement, il faut na ina za la claire nanga. Nga pe na za la précise na yo. Tu comprends? Donc on memanga ba aventure, te poso on meminga ba aventure. Si tu me tournes à l'envers, vraiment ça va péter. Il y a un problème. Il faut tous à la précis. Nga za pour ça o lexa heure na ngate na yo. Banzela na ngani so ba kati po na yo titi. Oza pour ça o mona nga so di bo mate o mona na kata na na pala nga na a. Donc so oza likambo oyo ebi ko so bombela nga. Papa na malembe er yango yo, tia na mesa to suru. Avant que ça soit trop tard, parce que ngande naza boy na temps ça ma sécurité. Nazo ebisa clairement. Donc s'il y a un problème, s'il y a du pépin quelque part, tu me dis. Pour oyebi hein. Et pas ba koko na biso na ba tribu na biso, pas ba ancêtre na biso. Wa dans limu sa mibali. Mais parce que so za makambo zo bombela ngo zo lobate nga na mwasi na. O lobate. To suka na ngosiko wapi. Par là, il faut être clair. Il y a un problème, tout le monde a dit kambo jusqu'à présent on va le retirer. Yo papa, yo mo mitala. So za likambo, o tiena mesa. On remarque. Autant ekoyinda. Il y a bien le remarquer. Tant ekoyinda tant on kamata 6 et balu ke comme 9. Oye banga soto reconnaître nga soto. Na biboya ba Jonathan Temikona au match on va voir. On va bien. Mais ça n'a rien à voir avec Jonathan. Tu sais, moi je vis chez mon oncle. Tu as papa nangai. Didi le bana meganya vanda pas frère, mais vanda pas cousin, et yo le pas vanda pas noko. Ça tient pas, ça n'a pas de sens bébé. Bongo sa bisoni, mani bozo le bala, so jini bozo beta biso na vraiment. Yo tel que tu es là, tu es stable dans ta vie, tu as un travail qui te paye bien.
Comment se fait-il qu'on va n'est pas à Noko? Pourquoi ne pas avoir un de chez toi? Ok, même pas à Noko, moi je veux voir là où tu vis. Même chez ton oncle, emmène-moi chez ton oncle. Dans ton souci, tu veux... C'est vrai, d'où tu sors, d'où tu dors. Alors, parce que le biseau, il est tu penses que ça, c'est un problème? Mais oui, c'est un problème pour moi. Non, c'est pas un drame, ça ne me dérange pas. On va faire un programme. Non, attends, non. Ça, on peut de m'écouter. Non, qu'est-ce qu'il va pas? Comme ça. Ok? Moi, je vais mettre ma vie au sérieux. La limite, pas de l'eau pour on a super non. S'il te plaît, tu es devant un responsable. Cela ne dit pas le fait que je vis chez un oncle, c'est que je ne suis pas responsable. Si tu veux aller voir là où je vis, ça ne me pose pas de problème. Mais moi, je vais te trouver un toit. Là, c'est ok. Je sais que tu as une adresse. Si j'ai besoin de te voir, je sais que là aussi, c'est mon adresse. Point barre. Je ne dis ce qu'on vient pas. Alors, faire un programme. Emmène-moi chez toi. Oui, déjà, nous avons ce qu'on a plus de chance. Mais parce que nous se sentir net. Sixième sens, nous avons besoin de net. Et là, on m'a mais nous avons plus de chance au Loba. Au Tchama, nous sommes ça. Et bien, je suis en train de me demander si tu es Et ça, question que vous m'avez papa. Vous sommes bien nanga. Vous avez que nous allons nanga kabou, mais tout seul, l'année qui toque, tout seul la PMB. Non, Roson, tu peux bien dans non, non, bois comme il boit, on s'en rend compte. Non, papa, tu oublies ma papa. Tu connais tout, tu vas n'y avoir mal, chérie. Les commissions au sol, en bas, il y a des mini et tout qui fait et bien ça n'y a parce que on a le but papa, yo doit attendre il y a pour penser ou raisonner, ou va ne s'en attendre yo. Apparemment qu'on a appelé là, je sais pas mais force ça. Qui toi qui tu vas dire maman laisse toi qui fait papa. Non, c'est ça. C'est carré aussi, Et même en déplace au malade. Pardon, bon du temps. Hein? Donc, tous les batailles sur la fête, hein? Hein? Ok. Selon aussi la télé. Oh là là. Vraiment. Ok. C'est bon, non? Attends, maman. sonnerie wana esala su te alors faut sonner na oyo ase nde ntango sonne oyo ase nde na ye koyoka nasi oyo banda obeta nayebisi yo nakolemba te fandama akofanana na nzungu ete ya surprise nayeli yo mwa quelque chose nasalaki kaka namemeli yo nasali yo surprise namemeli yo mwa eloko nalambika ndenge mama bisala esanga kolamba nasaleli yo mwa ilubu moko awa pondu na mbisi ya kokauka eutaki Congo abina memeli o tellement la fois passée ntango nazalaki oyambaki nga bien malgré natiaki mwa batrouble nabi te lelo fo nasalelo mwa elubu mpo nasuka vraiment yango wana nalobaki nasalelo mwa elubu oyo tala ndenge ezali merci beaucoup fandama pendant ce hôpital, ouais. Mais on sait que nous vivons dans la anyway, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, Ngayamba peut attaquer petite soeur. Donc, il va y avoir quelqu'un qui est en surtout. Mais on est obligé de faire un foot. aussi potaki bakaprice na ngai ya nzembe mokolongo onde koluka mpe na ndenge nabalukelaki yo me nasuka oyambaki ngai bie talakaki gentillesse na yo nga vraiment wana vraiment namoni aza na motema bo mama yango nasalelaki yo mwa elubu wana apesaka merci toujours na quelque chose. Merci beaucoup. On est cassé. Biso toza bien par la grâce de Dieu nzambe azobatela. Toza bien ka weekend oyo na mifandeli na kaka bateja yaita papa soki yayo aza te baza lokola babapasa te soki awa aza te donc ye mpe kuna mpe asali mwe na ye nazokode yo mami oyebi didie nga nakanga ye na kala na A45 bar moko wana oyo ezalaka bakote na biso wana nakanga ye mbala ebele donc peut-être bakokozala bakote wana baosala baambiance na bango kokanga oyo ya ndenge wana okangela mami
ozomona makambo asalanga asanga ya minene ti nakanga ye na basi osala baambiance ndenge aza wana nalemba mpo na zemi mpe na ndenge ye kobukanga yo kuta okumbaka na yo mami ozomonanga bo mpo na zemi nabundaka mpenza nasotaka nakomaka molai ndenge aza wana yebi ti nga azaka matete ye mami Allô? Yeah. Daza deja wana. Ya nakata shoko no moni wana ya uza ya naza wana kota ka wana kati naza kati. D'accord. Très gentil de te revoir. Vraiment, merci. Quand même, souvent facile, hein? Pardon? Souvent facile. C'est facile. Ah, d'accord. Sauf que je château du coup garé en sorte que... Bien habillé. Merci, toi si tu viens. Merci. Tu fais la couleur. En tout cas, bon. Naiki nazwa juste bloko rapide mpona kesa ndako na ye wana batokutana atenye me naza makambo osolola no comme esaki wana toluka quelque part to quand tosolola ngo bien wana nakitaka bango konsolola je t'attends, je suis dans la voiture. Pas de problème. Je ne m'attendais même pas que tu peux m'appeler. Hein. Ah, c'est vrai, hein? Bon. Je ne croyais même pas à ça. C'est vrai, hein? On a d'ailleurs vraiment la pousse au bingo, mais on a une raison, on a bien aidé. Et ça est tellement important. Voilà, c'est ça. Donc, on a besoin de sur la nuit. Ma femme, moi, il faut le lot, Jonathan, il a vraiment frappé. Je pense qu'elle m'en a invité. Peut-être pas, peut-être non, peut-être oui ou non, je ne sais pas. Dengue sur la nuit. Ça, le roi, non, ok. Tikela ngamba bêtise wana. Tala loa mwana 14. Tikela ngamba bêtise wana Jonathan naso na temps wana te. Nga koma osambela na koma. Comment ensemble au bout va comprendre excusez-moi. Ate na bakamba ta wana na dans nos soutien pour ça fina ngapa nzamba ba distraction na. En fait na bengelo pona wana te. To kinde do biti pour kuna kinde ko lamba na poko na église aussi. OK. Je t'écoute alors. Jonathan,
Oui, oui. Premièrement, on a l'impulsion na famille surtout le cas. On a qui vraiment na kanda nous na mutima makasi. Mais na senga nzambe vraiment apesanga kimia apesanga motema na me ko pardonner. Mais ce qui est vrai, oui. Oui, yo. Ce qui est vrai na pardonner déjà. Raison nanga ezaki on a juste que na sepela kina kanda no makasi. Tango otikaka ngai n'était ce jour reconnaître jour mon la bengaka on a ebiso que Jonathan naza na besoin au sola na et ça vraiment urgent o ba na ngaki ozoya otikala ipe ko ya te tina yo yoka il paraît que le jour na me bakanga ki yo jour ngo ko ta prison Jonathan pendant jour wana na tikala ki tilelo tikali ko souffrir aux ânes répétés. Oui, mais que j'entends un beaucoup dans les années à m'occuper. Dans les années à m'ocanater dans l'air. Donc, na choc, na tikale na mona passe, na okaki ki yo na prison, na situation na se retrouva ki na saki obligé à kima Londres na eti na terminal. Na ki ko se retrouver ki na dans zemi. Zemi. Na dans zemi. Donc tu côté nous na prison na ti les jours on a ko benga c'était pour na yé biso na informer yango moi moi si c'est vrai oui a commis la grande fille oh my god pour nanga Jonathan n'a pas sopesa inga na linga ki vraiment na beaucoup les mona na comme ça mona moko sans papa mona mo tata na ya kufa na za considérer ngo ka bongo na linga ki même pas moi na ngai ba ki azaka na papa moko boku na ba bêtises no sala na linga ki même pas à le courant na mais que faire tobota bana tobota motema te babima kila mutu ato bombi yango to bakutana ke elo moka ela kisakiza mane ininga naka mwana za tozali na ndako zofane ensemble oui mwana nanga Jonathan naza voir au sala aventure na buzo ba bongo te au tout na combien permettre na sko funa peso biloko esala rake oya ko sala ko yeko bala mwana na yo pona koko na boko lenga mona pasi Jonathan c'est comme na ajoana donc ko sansarde te na monta bien beaucoup tani ka bongo dans les vides sans que au futa biloko wana nde na fandi awa na mboka nazondima même pas que je peux avoir un enfant oui ozala nazalaka na mwana awa Judith s'il te plaît permets-moi s'il te plaît na boy te mona e Jonathan permettre nga nde na ebiso ka ko sala attends biloko tozoloba na osala mais juste parce qu'on est à pour peut-être mona ya panaka mais juste na mona ye please maman mais ndeka na lobi te Jonathan koko mona e bongo te pa na biso to ça ezaka bongo te même na bisika na mona e quand même non après tout ça na makambo yebisinga non Jonathan donc il faut que ça biloko na biso eza nango pe biloko te ke okante ne kona bano bala mwana ndenge o sakanza ngo lokoko no bala mwasi ba parti baka soki ndeni te eza juste symbole eza ngolo ka grave te kande na monyo lati boy ba propre boy o zanga te zaki kwa loko volonté so za na volonté ko sala dans une semaine o sali yango eza nango te zaka symbole eza nango te mbongo ka grave donc so comme il na otinde le message na WhatsApp so comme il de senga funa kine de na episo kona na prière lo na pourquoi qui intercession ba maman na tikio hein na osala on a otinde le message. Non, tu n'es pas mécan.
Vanda na wana. Vanda. Comment ça bien? Ça c'est bien. Comment ça kimia? Kimia diuli na zandeni. Nalinga tango na hiyo banji. Utalibuza ukato ngata moye ndo nganga kana na savani. Kande na lati mama mwini boy. Nani masunte Vanda. Iyo makamnaona megani kutwa na sina loba kwesi ngere na loba isute. Loda vanti le wana pona ebiso. Na mona e papa na yo na sole na papa na. Oui. Na sole na papa na. Na ebisaki donc tout ça qui programme ko boromona. Tout s'arranger na pour boromona. Si je comprends bien, bientôt. Oui, bientôt mon papa non. C'est pour quand? C'est pour quand? Non, c'est pour quand tu es meilleur au monde bientôt parce que normalement plus tout ça avant tout hein, tout ça africain tout qui est dans le monde. Donc avant ya comme on a yo azala makambo o ye fa ça ba devoir o ye fa ça parce que après tout nora tinga ko bota yo boye azana ebele akoki yaka ko ebele ya mabe o na koki ko permettre yete ayaka amona ona bokoli yo na pasi azala kite ti okomi na âge oyo na tika ekaka ya amona yo kaka bongo donc ayekaka moni yo te azana biso to kinda bongo te il faut azana ba kopesa ye fartir o ezaki aya ko sala neti ayeko bala mwana na coutume ezaka bongo so apesa ye fartir wana ezana ngo te keloko moka grave keloko amutazo bala mutu mais il faut autosa a obéir asali yango nde amoni yo donc kaka boete lokola na yo moni kaka boete o moni papa non avant ça le fois que ça devoir wana nde amoni yo mais une bonne chose andima ko sala yango donc na chose il a été comme après disons à sala yango comme ça beaucoup monana mais ça bientôt Mais maman, tu vois pas que ma tradition, ma coutume, ma bikilana, tu vois pas que ça n'a rien à voir avec mon papa non. Ça n'a rien à voir avec yo lokolo yebite ngana za mukolo na yebi ndenge makambo etambola rande na yebisi yo bongo na ko tika ya mona te nduro bi paso ngana mona papa na yo ko zwa zemi na otina tika na moma obo nazaka na yo moko hein obi pasi ongana leko makambo ngana leka obi souffrance ngana leka o papa na yo a kotisanga lekisanga pona pesa ekaka yo amona yo kaka boy jamais ko ça matin so qui coûte na permettre ye amona yo ça juste pour yo zo tungisa ngai po yo ndeko tshela ngama ke na nzembo so ka pona nga bonga botika pe ko mona te ka pona yo nde na sali yango. Alors zela za na patience zela ti a kokisa makambo wana nde na ambomona ni o eza l'essentiel eza ke na solo li na ye na moni na yebisi donc beaucoup moins na karaté. Pourquoi ça que nous a osaka na te pardon na ningo sungi sanga te za ba prière za ba prière les prières na ça. Allô, Didier, c'est comment? Ouais, allô, malade. Ça va? Nayo? Non, toujours une nouvelle, moi, vraiment, il y a qui toro makasi, une bonne nouvelle, mais na kenan na kutana na nourana. Ouais, on a déjà na bouquet, mais on a table na bien prometé. Tu m'as donné pas chez la Katangaise. Ouais, on a bouqué déjà, mais ça m'a marché dans le bima, on a vu sur manager. Donc, on a notre température, et ça bien été. Ah, c'est bon. Mais à tika on a kenan na kutana na noura. Après, on a le tour fixé.
Je veux annoncer une nouvelle en face à face, quoi. Yeah, faut tout écouter face à face. C'est une bonne nouvelle. Bien, les Arabiens, tout le monde en a peu, non, tout écouter parce que non, on a été comment, on a annoncé à moi et pas mamie. Mais là, tout le monde en a un peu face à face pour nous passer une mauvaise stratégie, quoi. Comment est-ce qu'on a annoncé mamie nouvelle? Ce qui a bien abîmé, on a vu sur des amis mystiques. Ah, baby, logo n'a pas eu des amis bandits. Hein? Des grès jamais matin, on a vu sur donc pas moyen. Si on a bien bougé avant, on a vu sur Milani Rolina, on a la catastrophe. Moi, je suis mystique. On a vu sur des gamins à Peli, dans la corrida. Le monde qui a tiré la température, il y a quoi? Azul le bureau côté silence quand on silence d'ailleurs ça va fort. Voilà. Oui. On a robima, on a bouquet dans la bini. C'est la Katangese voilà. On a bouquet de la messe tout. Pour la qui t'a la température et puis pour la boye. Na ligne à mal banal. T'es abin imbila tabi qui a dit, abin quand même imbila, abin imbila te. Voici dans le calmer. La monde qui n'a bien un erwan n'est bien te. Kasi on a faut tous à ramailler. Et aux olia, il va passer nos olia. Yeah. Ok, là c'est bon, là tout à l'heure alors. Maintenant, alors, ciao alors. Ouais. Bon, tout est bien là-bas. Kitoko. Moninga manga. Mama mi. Como você é menina? Boyo zolanda makamnanga. Monde nazawa na uti ndako. Tona yego yebiso makambo onga na uti koyoka na matoi na ngamuko. Mobali nanga. Didi na ndako. Na yoki vraiment ndenge mobali nanga azosola la téléphone na manager o azali mobali na yo papa Jonathan. Pona booking moko il faut bakende kokutana na mwasi moko chez la Katangese na 18h ya lelo. De toutes les façons, toi, l'andar, c'est maté, hein. Là, déjà, l'andar, la place où je suis né. Elle a raté. Problème c'est ça, moi, il y a information sur côté déjà na matoi na yo. Na ya ki awa mina ko lo sali tabate. To se serve na biso to lia na biso taba. Mo yi na linga taba. T'as besoin comment? C'est servi là, petite. Oh. Bon, on vient bon. Gégé, même si ok, dans la petite, qu'est-ce que vous servi? Mais mamie, t'as l'air qu'il y a eu le bail qui est au sanitaire pour que vous balai tout lien. Si vous avez comme on les a dit. Oh. On a un problème. Non, problème, t'es. Bon, ça, on t'a dit que la petite, les autres, c'est le Mamie, si vous avez un petit, quand ça, on a un petit pour la mibali. Même si on a un petit. Tu as un petit, c'est pour la Jonathan. Non, même si on a un petit, c'est pas mon bas. Tu peux coller à mamie. Mais quand on a un Ah, là, c'est un peu comme ça. Yo lia na yo comme kutia. On va placer en cela, oui. Oh, chez la Katangese. De côté de Bokutana, na 18h au Yukaka. Eh, ça va être belé.
Allô Jonathan, nazo bengozo yamba phone te oyebi pourtant bien que tu as un rendez-vous hein. RC l'équipe déjà nazo tika ba message ozo répondre ngate. Hein? Nga sina bonga mi déjà nazo ke zoka taxi na koma na restaurant yo la na place to na rendez-vous pardon. Oyebi ke bazo bengozo yamba phone nga nga mibali ya boite mobali azaka so bazo benga ya yebi kaza na rendez-vous faza na phone na maboko asala signe yo ozwi phone obwaki soki wapi bazo bengo ozo sata signe to yebi ke oza rendez-vous nga mibali ya boite na nga biloko te vraiment hein. Pardon à tout non non mais me tellement no côté on pose le kaba mais peine nga sina uki no ngozolo bana yana elo na kamwaka baninga bana mususu bakufela kutu bango bakanisaka babiso nazalaki ata na mama na ngai mpona solaka na ye na yebisaki makambo mais yo oza na ngai mama na ngo nazana na envie na nzoto makasi Noura eloko na kamwa pourquoi obomelanga basekino pourquoi olingo oyebisanga te soki yango mpona koza ata na conseil ya kopesa pourquoi oyebisa nayoki soso na mobali yako yo kasi nga te naza mama boye nakasi ava nabota maboma biso abotangaka boye nalekaki na baage na wana mpe nalekaki ti ata osoloni na bacode nakoyeba lisolo ke oyo wana moto azosola kozala motu boye wana na ozwi mobali moto ozokai nonga mama nyonso nazosolaka fo tinayoki ozwi mobali on te na juna ngamba to moi tonton mo basola na ye na salana mo yebi yonde ozaka yo bablo abuna ko na ngoso na te pour user un peu dur compliqué très strict naza la dur naza compliqué no so yo so ko ebisa ngani kamba pona naza dur na yo mamanya naza obanga na nga pour moi le ba tonton aza mukolo ah bon mukolo penza te mais moi tonton vieux tonton mukolo kutu eza na problème te oyo contracté aza un homme responsable aza sérieux na makambo ozosala c'est ce qui compte hein Noura et puis na âge na Noura ndenge ozala na oyebiki na âge no bana mosusu âge bakomopesa mama bango bakoko déjà kokoza ata na ndako ya libala na bana mibale mais oui nga na âge na yo boye nasi nabotaki yo déjà ti mon époque na bino eza question époque te ti sikoyo bato bazosa bana âge na yo boye na âge no baza déjà tala libala na mona na ta mona ta moko ta mibale Noura Noura ozokola ozozonga nsima te et puis na âge na yo ndenge oza wana oza susu motu te ya kozalaka mobali bovandaka na bacoin so mobali alingi yo mpo apesa valeur fa ya koluka yo moko soko mipesi valeur te mobali mpo akopesa valeur te soki alingi yo ya solo ifo ya mona baparent non âge eza na problème te ngai naza na mposa na mona motu wana mama yanganyanga oswananga yo makambo te olingo oswananga makambo te makambo olingo oswananga aya ezokende mapu yo bamasolo nakanango obetango ndako jaquette te okoma place na olongola jaquette okotikala boye place okovanda wana batelaka nzoto Noura batelaka nzoto bamibali balingaka basi batikaka nzoto boye te batelaka nzoto ozalaki na eloko fala otia tabuni ya boko naza na mposa mwana mobali wana namona ye soki alingi oyo ya solo makambo akovandaka bapoint nalingi yango te wana eza respecte ata mpo na yo moko eza respecte mais tu sais la commande là ça traîne j'ai faim je sais pas manger avant de venir non bon ça tombe bien aussi on en parle un peu tu sais quoi la seule maman concernant notre relation on a expliqué un peu que parce que tu sais, je suis avec toi, non? Ça fait un moment que nous sommes déjà ensemble. Il fallait que je parle à ma mère, tu vois, la considération que j'ai pour toi, chérie. Je peux pas rester comme ça sans que ma mère puisse te connaître. Donc, je sais que ma mère, elle est dure, elle est vraiment stricte, très compliquée. Mais, pour Nanga, oui, Nanga, non? Donc, on se supporter et puis tu vas essayer un peu. Naoki, très bien. Mais, et là, on sait là. Je suis d'accord d'aller voir ta maman. Alors, je pense que c'est une proposition, non? Ta maman, elle veut me voir. Alors, je suis d'accord.
après, il y a mon papa. Mais, là aussi, tout son nom, nous sommes libanais. Tout savourer dans cette relation. Ok? Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Mais l'eau va te passer belle, mais c'est bien ça. Oui, le restaurant va continuer. Heureusement que tu as quelqu'un dans cette place, on a les vannes là. Je pense que comment on essaie qui ou est-ce que laisser les noms? Ça les transfère. Sure. Bien sûr. Je vais checker ça. Voilà pourquoi je t'aime. Oh, merci. Monsieur, Jonathan. Jonathan. Comment on bima vendeur bima? Rond-point awa. Rond-point awa. Et pas un bébé à bout. Jonathan, tu m'as déçu. Yo tata mukolo boye. Na bébé a boye. Jonathan! Pona nini bino ba papa mukolo boye. Boni kotika bana mikina kimia te. Pona nini yo mukolo boye ngo modire mwana mukie boye. Nakanisaki na kuto atana mutu apuwa na nga. Zonga. Na oloba na take mukolo zonga. Les foutu nous foutu à la main. Vraiment, mon mari, irresponsable. Comment on recoupe le bébé à boule? Bébé, oh moi na te, oh moi na biso moi na. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour moi, on a pénétré. Courage des jupons. Il y a boyé. Mais c'est mon mari. Il y a boyé. S'il te plaît. Il y a boyé. Mais c'est mon mari. Ma camarade n'a pas zinga. Et puis, pas kakamutu kano wana la parking wana. Na yebaka. Hein? Ça dit Sony. J'aime. Donc, c'est ça. C'est là. Bino ba bo fin te ba papa non. Sony na yo j'aime. Et yo. Comment mécanique? Comment vous le Yo, vous avez pas parenté. Hein? Vous avez pas parenté. Sonia Moana. Vous savez Sony. T'as au calme comme ta caméra courant. Sony. Hein? Sonia Moana. Monsieur, c'est quel scénario que je viens de vivre tout à l'heure? Hein, Jonathan? Aventurier.